Chapelle. Au Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV. Congo promote Ozambalokie na nyakoboya, Bambola Congo, promo. Find out the best African news from www.congopromotv.net. Congo Promo, le meilleur du meilleur. Bandeko batali mbote. Lelo toyeli susu liboso ya baitando na bino pona ko talisa bino mayenini oyo biso tobombelaka bino na poso nyonso. Lelo toyambeli bino moko ya basali. Basali pamba te azali moko ya bandeko na biso ya diaspora. Ba oba uti libanda ya mikili ya poto, baye na Kinshasa, alobi pe yepe azali moko ya bana ya Congo, azali capable ya osala quelque chose pona mboka oyo ya biso Congo. Bongo tokotuna ndeko na biso na motuna abengami na kombo nini pe misala nini ye aye kosala awa na mboka oyo Congo. Ndeko mbote. Mbote ndeko nono. To monio awa, c'est vrai outi na mboka ya bapaya oye na Kinshasa. Kinshasa ezali capitale ya République démocratique du Congo. Bongo to monio en tant que diaspora, pour bandeko diaspora mususu bazo bango ya Congo koya kopusa na pembeni na biso me yo ye yebisa na bandeko balandi wana. Ozali nani pe misala nini oyo sala en tant que diaspora. Bon, ngai na bengami na kombo ya Monsieur Monana Manginza Jean Pascal Ndabola. Naza moko ya basali ya Nzambe na église Fraternité évangélique de Pentecôte fait pas kon Nzambe malamu. Nazwa minde na France et pas na osala ya Nzambe musala, mais souvent depuis 2010 na fréquente mboka na biso chaque année na kende kozonga koya komeka kosala misala pona développement pe évolution ya mboka na biso. Koya na ona Kinshasa awa Nzambe malamu bango moko nanu église communauté wana ya Fepako. Est-ce que bayambaki yo ndenge nini? Bon, bayambaka biso bien soto ye na assemblée générale. Mais na tango na ye na bamisala nga moko privé. Donc ok na mayanga na yanga ni bakoyamba penze zabima officiel comme tel te pour na ye na ndenga musate na ya bamisala nga privé. Pour la précision, la réclamation pour poser le monsieur à femme. Pour poser déterminé avec la foi, la prière, la réclamation et au test en peu au corps de corps nous vivons par la foi. Pour que Alléluia. Revendiquer la droit de l'homme sur
Parce que ça bande comme ba diaspora bazo banga koya bazo linga koya te mais yo ndimi koya quand même koya ko s'installer na mboka ya bakoko na yo misala penda nini oyo pasteur Jean Pascal aye vraiment ko sala en tant que diaspora na mboka na biso. Bon, misala eza mo ebele na kansi depuis 2010 nazoya ko bunda bunda ndenge ya koya ko sana yaka bien na meki ko sala mo misala mais na pour l'instant musala na lunga ko sala ko planter ONG kuluka ko sala mo babilanga kuluka ko occuper bana o bazali abandonné. D'ailleurs na 2013 na meka ko contribuer na ONG moko pona assistance ya restauration ko lesa bana kamanyola be na kuluka ko aider pe babibange oyo ba tikamba za makasa ko sala te nde makanisi zo na mboka pona ko sala pona ko contribuer pona croissance ya mboka na biso pe développement ya mboka. Makanisi na yo eza nini pona ba diaspora o batikali parce que bande ko na biso ba congolais baza libanda mboka baza na biso ba ya pe ko investir awa mais yo ye omoni mabele yango ndenge nini pe likanisi nini oza nango pona bande ko batikali kuna ba ya pe bango pe ba ya ba baksa moko na kati ya mboka na biso Congo. OK, makanisi za malamu toza mo ebele tozoya bomoni bande ko mingi baza kala na ndenge ya kobanga basango na mosika mais za mboka na biso tokobanga te tokoya pona koluka ko sala misala mboka za malamu mais moi ba difficulté eza mo ebele pona biso ba diaspora pona ko s'en sortir pona développement ya mboka soki tokozwa moi ko sungama na côté ya transport na douane na kansi biso batozali koya sango tango okende musale ko fungama ba baza obanga bakoya kolanda po komona to ali ko kende malem be batozali musika o baza kobanga bazwa makanisi ya kotala komona ndenge tozali koya kozonga mais moi ba contre ezali soki kosungama ekozala biso tofungwami ndenge tozoya boye bokoya na biso na komona musala kasi bato baza kobanga bakolongola kobanga pe bakoya kosala musala na mboka par rapport ndenge ba malien ba sénégalais bande kuna biso ya ngambo kuna bakende kosala ba musu babandaka ta babandi bakeli liboso batikaki bamoni kokendeza malamu bande kosopa mpe kosala peza kozwa pe lolengi ya kofunga po mboka ekende malamu ndenge moko na biso malgré bande kwa kobanga pona masolo makambo ebele mais soki biso tokozwa moya bofungwami kofungwami c'est-à-dire na nzela ya ba moyen de transport ba douane makambo ebele to planter biloko d'ailleurs tozo planter po banda ko mingi ezali awa ba diaspora tozo tonga tozo sala na mwa moke tozo nango mais mo ba difficultés ebele soki gouvernement ko bela ko sunga biso ko tela biso côté ba douane na kansi baba za kobanga ta ba omona baninga bakendeki kovanda na mboka bapaya ba osala musala na mboka ba kozwa makasa kozonga pona koya kosala po tozebele ba musala biloko bambisi basala babilanga na moni ndeko na biso filo na yolo alekaki na ten asala hotel munene tozebele na maelo tokoluka kosala pona développement pe ya mboka na biso ba diaspora na libanda ya mboka. Mais lelo misala awa na Congo ezali ndenge bandeko na libanda ya mboka pe basa misala ezali mais siko bino ba o bozoya nesika oyo na République démocratique du Congo oza mboka na bino eza mboka ba pesi biso mokonzi ya mboka apesi likanisi ya kotombola ekolo alobi ke to consommer biso no surtout biloko na biso ba congolais mais bino bovani na mboka bapaya moya bo comprendre makambo ezoleka na Kinshasa awa to na mboka o Congo ezali te ndenge boza koya awa likanisi nini boza nango to kotombola makambo oyo mokonzi ya mboka azwi lokola makanisi ya kotombola mboka na lolenge mosusu.
Merci ndeko Nono. Makanisi za malamu pona kotombola mboka. Ndenge na uti koloba difficulté na biso za makasi ko zwa matériel na libanda biso ko ba diaspora to ko sala makasi na misato ko sala ko zwa matériel mais pasi na biso za makasi makambo ya douane. Ba service eleki ebele pona ko sala bilanga. To ko sala bilanga ta ba 20 hectares, 30 hectares. To ko ba matériel ko sala bilanga mais problème na biso soko yé na biloko po koma na yango awa. Problème eza problème ya transport. Lokola ngai voyage on a 40 pieds, conteneur à 40 pieds, à 20, 40 pieds mibale. Mais nazo zonga poto na mbongo na maboko te mbongo tout ici na douane OCC donc ekumbi mbongo nyonso douane ezo biso $12,000 pona kobimisa babilokos conteneur mobimba $12,000 pour longola conteneur et longola matadi et comme Kinshasa faut un transport $2,500 14,000 bon conteneur mobimba c'est $29,000 soko sisi wana aussi ba service ya mike olanda kabiso à part conteneur réseau mais comme place au dépoter il y a beaucoup de services on doit ko merder biso donc dès nazali on a makanisa mala ko sa pona mboka nanga depuis 2010 naza toujours na be chèque pour la douane alors ce qui gouvernement akokoka kosunga biso etant que ba diaspora to meka ko futa ka to dépensera ta mbongo ya douane ata $7,000 ou $5,000 to koza makambo ebele to kosala na kata mboka o so tozali 100 lokwa toza 100 diaspora to yina ba mouvement na kata mboka ngala ko zale musu 6 personnes sur 100 wana to ko longo moins 600 personnes à chômage tango transport eza coûter biso cherté. Mais na pesoka ndaxande konono na yena 2 conteneurs ya 40 pieds mais nazo zonga poto maboko pamba ko zonga nazo zonga etant que lutteur lokola acteur ya film nazo na posa ya kosala na mboka nanga nazo zonga sona banda musala na banda kayu na kangisa na zonga lisusu mais pasi na biso ezali nini makambu ya dédouanement makambu nini au pasteur akanaki asala ti lelo pasteur asali na nongo te ou azokana asala nano ekokisami te et puis liloba na yo ya suka na entretien na biso to masolo na biso ya lelo makanisi nanga ezali ya kosala naza même na poste azoluka na makanisi ya kosala même nazwa étendi na bisika ezali vide ya kosala orphelinat ya kosala centre moko ya menuiserie ou ya centre technique mpona koyede bano baotelengana na balabala. Mais ce qu'on a il faut ba capacité ba moyen ezala mais ba moyen ngo tuka kozwango na ndenge ya facilité soki biloko ye ya ngai na avancer na bandi mosala alors na ko banda musala so l'état au mona miso ko tia miso ko mona musala nga na bandi ndiko pusana ba ko polenga poto ba ko contribuer na katamboka donc makanisa belé na makanisa ko sala orphelinat max centre moko pona ko rédiquer bana ba formation ya menuiserie maçonnerie biloko mike mécanique et que bateau bana ba kotamba pamba na balabala pas un moyen sika ko pema donc na un peu na banlieue ya mboka soit libanda ya Mekao soit ba côté ou ba Teresa Pamba libanda à côté ya Kabadara na moni côté ko ba Teresa Pamba to ko exploiter côté wana pona ko changer un peu moi lolenge ya bateau ali ko umela na libanda mais ba difficulté ni za ko permettre que to koma na makaniso to ko kana ko sala yango mais tant que pasteur mutu na Nzambe na salaki quelque chose ba image ezali 2 semaines passées na meka ko tala ba pama oyo ba le kakana balabala chaque vendredi na yaki na mwa biloko ba boîte biloko ebele na meka ko kabola bango na ba bilamba muke na zaki na ba pièce ya bilamba na oyo muke na tikaki na ona contribuer pour na ko aider un peu bandeko nanga awa na mboka Congo voilà un peu moi makanso za na yango pe ndetuluka ko sala na oto sala yango na ndeko nangai. Merci mingi na bandeko batali bo uti kolanda wana papa na biso Jean Pascal oazali moko ya basali na Nzambe lingomba ya Fepako kuna na mboka ya bapaya mboka ya poto bongo ayaki awa en tant que diaspora pona koyeba kotala lolenge nini akoki kosala quelque chose pona kosunga biso ba congolais biso bandeko na ye na souci oyo azalaki nango nde abeti mbela azuko senga na basungi bato bakoki kosunga ye atambusa musala na ye atambusa makambo oyo azali nango bosenga azali na bosenga ya kosala
orphelinat kosunga bandeko bana basali kotambola nzela kozanga makambo ebele ya kosala alingi alosunga bon encadrement biloko neti coupe couture mécanique générale électricité biloko mike misala ya maboko mpona kosunga bandeko na biso congolais to bana na biso congolais bandeko batali likanisi ya boye tosunga ndeko oyo poske azali na besoin ya lisungi tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo na lelo pasteur na biso Jean Pascal soko linko luka eko zoye na mukili na poto zuye na 033 obeti code ya mboka wana 033 et puis obeti 786 98 22 69 033 78 69 89 269 Yami Balé obeti sous code ya mboka 0033 67 770 15 59 0033 67 770 15 59 tokutani na bino na mbala ya sima mpona ntina ya numero mosusu oyo toyela bino ya misala na biso to misala oyo bandeko na biso diaspora bazali kosala libanda ya mboka to na kati na mboka na biso tokutani botikali malamu kimia o mabota wa bino. Au Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Congo Promo.net. Ozambalo die na nyakoboya, Bambola Congo.